faites pas ça. Ne haïssez pas les étrangers. Et d'ailleurs, à propos du Rwanda, ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis. Merci d'avoir la confiance analyse ya mboka la ministère ya Congo tozali na tozali awa au sein de la partie tozali à la partie tozali mboka bambote to baremercier sur la biso bakolosha yango bamakela na bosenge mozoki koluka faire na kaka nango le Charles Mbongo contre Mbongo à bien sûr et pas na ye ratarate bato le Charles Mbongo contre Mbongo na kati mama jenda ya kambe depuis 2023 bambote qui ezali mama jenda ya kambe fidèle à tendance tozali na mwana mboka parce que ali na tete na mwana mbote mama Sephora sans tout ça bien marqué deuil tout ça bien au deuil national na mboka na biso côté à est mais pendant nzoto tozali bien mokonzi pe Fati Beton azali bien partenaire se baza bien par rapport à des gens le but Mambadei tout le monde Mambadei eza ebandaki ya bandakala bakando ko par rapport à cœur et puis à agression toujours ndenge ezali ko continuer et tant que mwana mboka ko et oui ngana zoloba oyo balandi mwana 12 ans yango na linga mimi bo s'abonner na chaîne na biso oyo puisque nde oyo topesaka bandeko balandaka biso ba information oyo bazala na souci ya mboka napesi mama Kati Ndumbi na Canada bambote ebele mikolo ebele mpe azoyokana te tozokutana na singa te nayebi te soki nini ezoleka na Canada nalingi naloba boyi awa monde mobimba emoni polele kewi bamindele soit bapeyi mosusu ya Afrique bazali di nombre mpona kobundisa de père et de mère oyo tobengi na Fati Beton puisque bamoni kalikili ya ye nango ya kochange mboka ezosepelisa bango te yango lelo oyo masolo ebetami maintes reprises nakosepela oyo balandi mwana 12 ans nakosembola place wana maleme boyoka nini ezoleka tala esene bazosala Fati tokei na dialogue toyokana oyo po totika guerre boyokani ezali te biso pe koto oyo ezala ba sénateur ezala ba député ezala ba ministre ezala ba peuple puisque peuple est souverain balobi jamais makambo ya boyokani wana tozana ngo besoin te pourquoi tozana ngo besoin te lelo Kabila mukolo individu asinyaki bakoro wana ye moko lelo yango nde bendeli biso mindondo et comme lelo na yesa bomba bandeko na biso tongo pokwa solution ezo mona na te yango moni tozo telema na minute oyo koyebisa monde mobimba bo soutenir Fati Beton oto bengi Aigle Beton nini ezoleka bomoni Monisco tozolo balika mboyo Monisco ekozali su na pays moko te oyo bakoyamba Monisco na mboka na bango puisque Monisco abimi polele mais tala lobi ndenge babomi batu na ese na mboka oyo pembeni bazobenga ngo Kasindi je crois mboka ngo ekimi okula tokomaka babomi batu ebele ese su pasi na mawa yango bomoni bandele mission to bengi de national mais nyonso ezanini nyonso ezali bamindele na ba pays mususu ba voisin oyo bayini RDC po ebonga te nyonso ezali pona minere ya RDC yango na minute oyo tozoyebisa monde mobiba bosunga président Félix M23 azo continuer na koboma batu
M23 banani baza derrière M23 banani bazali kopesa M23 minduki awa kala mingi te tokaki FARDC asirikaki M23 sima toyokoyoka M23 abaluki lisusu M23 asi alembaki M23 akomi makasi kaka bamindele wana RDC aza na mbarko te o RDC aza na mbarko banda bakangi bavion minduki na bamaswa bazotika te. C'est pour cela tozoyebisa monde bayeba ke bakomisi biso na minute oyo lukula série ya Savimbi na Edward bomonaki impela côté mususu Onit côté mususu mais Onit azalaki na force tango Mobutu azalaki isima ya Onit mais na minute oyo M23 aza na zamba nani a soutenir M23 nani azopesa M23 minduki nani azopesa M23 masasi nyonso wana bazobundisa de père et de mère yango wana émission mukola lelo boyeba ke tozana dei oyo penza elembisi batu ya turo ya mbala oyo batu baleli puisque jamais bakoboma batu na pays moko ebele bongo te yango wana monde boyeba oyo ezoleka na RDC peuple pe ya telemi alobi Fati Beton o jouer diplomatie mingi okobima nanu te vanda nanu na RDC comme ta vie kokita ce n'est pas bien puisque batanta ileke ebele ndebo moni bato baza ko chanter balobi oh azobima lisusu te mutamu bango bache déjà ba peuple basi ba moni yango c'est pour ça mokonzi ayokila ka peuple na ye nde balobaka oh ye ayokila ka base na ye oui yango tolobi avant soki voyage ekozala biso moko tokoyeba ke voyage eza ndenge nini yango basolo Joseph Kabila toyokaki ndenge alobaki ba vérité sur c'est que toza en bonne relation na ba Rwanda na ba Rwanda alobaki que nous sommes en paix avec tous les pays de la région sauf un seul pays le Rwanda. Comme on y 10 ans après, bazon sous archive voilà. Voilà ezalaki mascarade ou comment par rapport à ndenge alobaki que toza en bonne terme na ba pays mususu sauf le Rwanda. Maman nalobi Kabila kotikala kozwa président Motema malamu lokola Félix te. Lelo pasi nyonso toza nango na RDC eza kaka mpona Kabila. Pasi oyo nyonso Kabila mukolo oyo akotisaka ba Rwandais oui asia kufaki. Mais lelo Kabila sali 18 ans au Joseph oyo. Azwi mbo un milliardaire. Boni muninga lobi bo vanda. Ezala mbala liboso na RDC ba mona de président en vie. Mais lelo yo balukili muninga. Mama guerre ezo salama na mubulu no so salama na RDC. Promoteur na mona nani? C'est Kabila no. Po Kabila soki akufaka. Mbele nyonso ezate. Bato Kabila nyonso basali mabeawa ata mboko bakangite. Bango nyonso bakibi. Ba mususu pe toyoki ke Kalevu Mutondo azana Kishasa awa bato bamona kai. Mais nyonso wana bango nde bazo créer mubulu wana nyonso souci na bango ba éliminer Félix ou bien souci na bango ezaki bakimisa Félix bazo na pouvoir. Souci ya bango musu ezali ke bakata mboka ekoma biteni nyonso wana bakabola lukula Kabila zana mbongo ebele bacha goma ekoma peya par Kabila vanda kuna mais Nzambe pa lingi wana te ata makomi yo tangi wana mutu azali ko créer trouble maman numéro 1 na RDC c'est Kabila. Mutu azo pesa ba mindele mbongo eza Kabila. Mutu azo solana ba mindele eza Kabila. Oyokaki au 5 pays. Tobetaki na émission tout ça là semaine uti koleka oyo. Oyokaki 4 présents. Balingi Félix de balobi oh Félix il faut kufa. Pourquoi balinga ga de père et de mère te? Hein? Ba kolomboko ba ko vivre na richesse na bango mukoloni ni mbula nini. Lokula biso to sitononi déjà. Il fallait moi na bato côté a comme ça paye mboko comme bien. Tala wasoma ki ba mituka ya babisa ba soda bato ba sepeli. Lelo ko changer ya ba brukumestre. Tous les mutu a sepeli. Bato ba sepeli te bato ya pe perdre o balungwe lungo ba brukumestre. Tala na brukumestre banda Kabila ye. Azaka place wana. Est-ce que kitu wana eza royaume? Le kula lelo fachi akomi aye akomi pa muke bato bazo mona mabe. Kabila nde mener il y a trouble ça na RDC. Mais moi je t'ai pas répondre par rapport à Makambo Albadi sérieux, mais tout le monde était tout le monde va répondre comme un homme d'État, comme un chef de l'État. Sali droit de réponse, c'est pas Kagame moi. Kagame pe alobaki mabe, marqué ça ba soso na makambo bazoloba. Kagame yemoko abadi mabe. Oh Félix a gagné quitté. Félix a joué quitté. Yemoko Kagame et puis il musika kolobake
Félix ayebi ko bundate ayebi bitumbate. C'est pour cela ozomona Kagame aza ko attaquer Félix Mikolonios na maloba muto alobi il faut kolandela maloba wana alobi o Félix ayebi bitumbate ayebi guerre aza civil c'est-à-dire Kagame amutu mabe yango pe yoka ki Félix a pêché réponse alobi lukula luki bitum eza politique ko dibate que Félix abi magaba alobi lobi to attaquer Kagame ou bien tozo ke de ko bundana Kagame lukula pesca réponse ke lukula ya luki bitumba bitumbe ko zalaka puisque asia lobaka ke la paix totale ou bien la guerre. Asa lo bagiango batu bali ya lo bambala boni. Lukula Kagame alobi ye pa reprendre alobi lukula luki guerre. Ko comment na guerre. Akangi matamata, akangi munote a fait ses réponses. Ngana zo pesa nde bref puisque ezali politico balande mona 12 ans pour comprendre que Facha pesa guerre réponse. Et là vous allez exiger retrait immédiat, il y a retrait sans condition immédiate, il y a troupes rwandais na M23 le territoire congolais. Comment il fait que le moment Azali très fâché. Azali na décision. Kagame tout d'abord, ya wanga na kake ye Azali ko soutenir M23 te. Mais ya mutu ya oyo batu bako kanga ke. Sikoyo na dialogue na obabenga tokende ko négocier ko yokana. Akenda ka pourquoi? Atinda ka net mbalo aboy ko kende, atindi soy premier ministre na soy ministre des affaires étrangères. Aboy ko kende. Mais yo o soutenir ka batu wana te. Pourquoi ozo kenda ba dialogue wana? C'est-à-dire Kagame azasima ya M23. Kagame souci na ye izali ke azwaka minere lukula kuna koltana ba iranyuma ayibaka ndenga mesana atonga kaka Rwanda. Kagame azali likolo ya makambo nyonso ye na Kabila na ba mindele sima na bango nde bazo soutenir Kagame. Pomoni likambo ya RDC ko chaper Kagame ta ata ndenge nini ata ndenge azolo batata mokonzi ya ekolo apesi réponse. Oui, tala na premier ministre aboye ko pesa mbote parce que pesa ka mbote olinga oyoka oh c'est-à-dire bayoka naka omoni biloko tolobaka mais tellement pesa ki mukongo awe na Angola ya suka oyo tata mokonzi ya ekolo banda uta Angola azongi lisusu te abimi lisusu mboka te na Angola ya suka oyo Kagame akenda ite abanga ki peut-être balinga ba beta ili kofi alinga kata na 1000 fois omoni Félix soit beta a concentrer beta Kagame wana kofi azate yango moni Kagame abanga ikokende alobaki natinda kamutu c'est-à-dire Kagame azotia kaka Félix misapina miso na misapina mino ke Félix azana minute yango moni pe Félix alobi mais siko tuza ko senga tata mokonzi ya ekolo koloba na yeza la pamba te a appliquer pe ozomona batu bakomi ko sirika balobi jamais ka pe yo muke ko nyoko la biso boyete il faut to ko te pe so ko violer balongo to violer total a divisé ba soda so ko tinda ba mso côté ni côté to attaquer na Rwanda wana Tomoni maman Rose ministre à justice à Kedaki elle va voir le procureur de la CPI pour demander une enquête sur le massacre de Kinshasa. Tomoni maman Rose le ministre à la justice à Québec procureur de la CPI pour demander une enquête pour le massacre ici que ça maman tout les ali ko tuna maete bana massacre banda ya ko sala ma te banda ko sala ma mboka ceci bakanga ko yango mama Sephora nazo pesa réponse nazo melate pour na pesa réponse omoni mama Rose Mutombona aza ministre ya justice banda kota na pouvoir biso to kanisa ki mwana mwasi tanwa koti to komona ba réaction ya basi puisque mwasi azaka pe na ba décision mususu soki azui mais totikala pe komona eloko te CPI wana ozomona wana CPI kuma bi CPI eza sous CPI ta CPI ba monela ka Jean-Pierre Mbemba hein ba monela Jean-Pierre Mbemba ozo comprendre bato wana pe tozalaki awana nani procureur ya CPI ya mwana mwasi ya utiko kendawa nani oya yaka Kabila pesa yembo tokalisi tanwa ke yawa bakokanga bato fatu soki fatu wana na ndenga kenda likambo ya chibe ya tikango tomone eloko yango moni mama Rose Mutombo azwi pe ide akotana na procureur ya CPI puisque balobi CPI indéfin mais comment CPI yango eloko moko ezate c'est-à-dire bato wana baza pe babola bazoluka mbongo ozomona yango akei puisque CPI et comme le procureur likamneti ya ba chibe wana ba rukisimuken po akanga bato asambisa bato oh et tozela et to ba argument ebele c'est-à-dire bazo financer bango kanyak ozomona kanyak bazo kata bango mbe yango moni mama Rose Mutombo ministre ya justice azui pe décision que na matanga moko na mona na procureur ya CPI wana mais lukula kutanaki
tokoyeba est-ce que bakosalela bosenga ya kende kosenga puisque banquête basala mais sima ya kosala enquête eloko moko esala makate tolo ba vérité bakosala na bango enquête basali rapport pe tozomona eloko moko puisque soki CPI azala na makasi makambo ya eso mbele CPI balinga bakanga déjà batukala banda bakanga oyo Bosco Tangani tokaniseki CPI makambo ekosila na ese rien ba mususu wana kuda batwari ye wana na Rwanda azana Kagame avandi c'est-à-dire so moni mama Rose Mutombo ake trop c'est trop eza pe na kati ya capitale wa bato basala bambeba makasi bavandi yao bazoko sela kaka immunité naza sénateur naza député muto bomi mutu bino bozota les militaires ozomona il faut kokanga mutu yango wana mama Rose Mutombo akeye moko amimona nationale adopte le budget de 2023 chiffre à 15,800 milliards de dollars. L'Assemblée nationale va adopter aux alliés budget à 2023. La chiffre est allé à 15,8 milliards de dollars. Aujourd'hui, il est temps que le monde en boca. Oui, maman, au moins, il y a Félix Ezani. Ezali Makamboy. Ndebi tumbezui Félix. Bazo mwana ke akobongisa mboka. Ya budget. Ya mboka, ya mbongo, ya mboka. Awa, tant tokenda ki a semaine passée. Oh, babengaki premier ministre. Oh, budget ezo na jena 11 milliards. Biso nyonso tokendaka kuna. Mais badoptaki yango te. Mais lelo badopte 15 milliards. C'est-à-dire, c'est normal. Yo koboya yango te. Mboko oyo etondi na bozui. Omonaki ancien président ya Nigeria ou Basanjo. Alobaki ni. Alobaki na président Félix alobi que ceux qui ont maîtrisé au vandi simboka oyo tout pays nyonso ya mipanzi bakoya ko defa mbongo awa. C'est-à-dire mbongo wana komona ngo mbongo wana Kabila akena mbongo kutukoleka wana. 15 milliards na mboko oyo eza mbongo muke. Vous comprenez? Puisque tous en minéraux tondiao. Ba pétrole yango wana to bouger, ba minéraux bo bouger te. Ba yebi ke ceux qui to bouger na monde c'est tout. Yango zo mona bitumba ezui président Félix. 15 milliards c'est normal. Kabila tika ki biso wa 4 milliards, 2 milliards, 3 milliards. Tozo palpa yango te. Tozo mona yango te. Tant président ezui pouvoir Félix. Et 2 milliards batika la ko mona yango te. Mais lelo président ya liboso ya koyoka kokomisa 15 milliards. C'est normal. Puisque azana souci ya yonanga. Nde tuzana yo mama Sephora oza congolais ngana congolais. Nde tuza okene na Angola on so ba bomi yo na kolela makasi puisque oza makila na ngai. Ozomona ata Kabila ndenga zo bomisa bato na yebi ke suka akokene na mboka nayi. Marqué aya ko beta libako ya kozala président. Budget c'est normal. Wana toko koboya yango te, mutu moko koboya yango te. Tuzana richesse yo moko cameraman na biso akozo atandam. Tala ba mabanga wana kayasi. Zo ataka yasi wana bato bazotala. Tala evandi ebele. Mais nous sommes des mbongo oyo kokota na kesa ya leta. Mabango oyo ezole teke tokende kozwango na mboka mopaye. Ezali awa. Et puis na Kinshasa na capitale, ezana ba province. C'est-à-dire 15 milliards, c'est normal. Ndenge moyibi azate na mokonzi asika alobi moyibi te nini te to vandisa masolo. Ndebi tumezozo tata mokonzi ya école. 15 milliards ezo mérité na mboka na biso mama Sephora. Merci vraiment mboka kaya kwa apporter pe kokoma na suka émission solo de la Mamadali Noël Tiani par rapport à loi nae to éviter bako zwango bako acceptango ou bien pour parce que moi jusqu'à présent azali pe ko tikate azali toujours ça la actualité na kati ya biso par rapport à loi nae oyebi bitumba ya 23 makashi ezaka likambo ya Noël Tiani wana puisque batuana souci na bango ezali bacha bango na gouvernement biso tozoboye bapaya na gouvernement ozo comprendre na kati na biso yango Kabila mukolo na lobaki yango abemeli biso bato lelo tozokoka kobenga na bango te tozokoka bimisa bango te bazo bimate bazo kufisa ba Congolais po basila na mboko oyo sikoyo M23 tozo lisusu bango tokotsa lisusu na mboka oyo yango moni loi ya Tchang bazo bundisa président Félix que soki ke 2023 tata mokonzi ya école avandi na ngwende na epoko vanda lo wana eza ekozala ya liboso yango zo mona bazoli te babenga na yakima soit baboma ye puisque loi wana na 2023 nde kovanda oboni constitution to sala le oyo eza constitution Kabila tikaki yango zo mona tata mokonzi ya école Fatima Beton panda koti na pouvoir
asali constitution ezaka ya Kabila azui pena basoda ya Kabila bana mura boye na boye abengana mutute po oyebaki azali mutu mayele oui banda côté omoni asali remaniement na la police asali te a touché muke na FARDC na bakonzi mais asali penzate c'est-à-dire loi ya Tchang na 2023 tant tuzo voter Félix puisque a koleka na ye o matao kitata nde bazoluka na masashi babomaye ba mata bakita Félix akubima na ye 2023 les lois ont changé babrukumestre tous les motos sepeli baluba bazate azuika babrukumestre ndenge na ndenge ache c'est-à-dire loi ya Tchang na 2023 ekozala article le boso na 2023 na mandat ya papa mon conseil école ya 2023 diocèse de l'église catholique ba marchaki na mokolo ya dimanche tout le monde va marcher pour la marabota juste agression ya Rwanda na kati ya RDC tout le monde va marcher dans ça la matin dans tout continuer tout le monde va imboka tout ba catholique pour marcher quand tout le monde peut vivre bango bazeli ba te poser hôtel ma te kota mbutu mbutata ko baza église ba bazali censé ko sanisa mais de l'autre côté ba ça la moi ko mais tout le monde va dimanche na nzela pour na kotambola pour na en tout cas maman Sephora vraiment balandi chaîne oyo bo s'abonner massivement boyo kama solo de ozele omoni biso to ki pa catholique te biso to ki pa catholique te lelo so to komi na mbutu c'est catholique et puis ta utuzai na opposition catholique soki alinga sala marche biso ndezo ko vimbi sa marche on na kozonga sima pona yebiso yebili kambo salami na bakongo balingi ba poisonner tata mo conseil école sango na mase omona kina gouverneur sangu na gouverneur bachema boko na shiba bazo pakula biloko na maboko papa ya kopesa tata mukonzi ya ekolo mbote sango basala marche biso tuzakuna te puisque tuzako zela plan B na plan A ti lelo emonanité sango kaka bango moko wana lelo so kaka makomi ko chamunoko basango bazelaki o kaka maya ko publier exilita ya mboko oyo toyeba ke président nini abimi yango basango basala marche basala te équipé bi etali biso te batu wana bakufi bandakala basango bayebi masolo wana bazobanga Kabila tango azali na pouvoir est-ce que batu bakufi lelo so bakufika la mais Kabila na pouvoir sango nini atombola ta muno ya koyebisa Kabila ke koma batu bazokufa boy lelo baboma Mamadou Ndala baboma mbunza mabe baboma ba colonel ebele kuna est-ce que soyo ka sango alobela ta mutu moko soki pouvoir ya tata mukonzi école de père et de mère abimi simu kamunoso na poasa voto sala marche basango eza église biso to parti politique basa la marche basa la tête ali bisote ozo comprendre gasi ba sala marche na ndenge na bam neti ngana za muto idepes na okendo kota na marche na bana na ko wele ni na ko luka nini opo bato bakufisa na sali marche bato na nde babiki soki lelo mama Sephora to za la vérité soki to sali marche bato na babiki ou bien guerre sili eze guerre ko sila ndenge ka tata mukonzi école azo omoni catholique zeleza na biso lika mususu catholique bazo distraire biso puisque catholique eza église munene munene papa wana soki ateka liloba ke oui guerre ya STLM ekosila te mais bato bazokufa catholique bazomona tosala marche e basali marche batamboli bazongi bakei komela ba champagne na bandako na ba vin sikoyo marche eboti nini guerre esili te biso tuzakuna te na fingi catholique te ngape komona nga François na fingi catholique te basala marche te etali biso te mais toyebi ke catholique abundisi pe Félix mingi na kadima oyo aza na scène catholique babundisi trop bon lukula ba changer ba moni ke oui oyo ezali mbula ou bien série ya Félix ko kamba mboka oyo c'est-à-dire ba moni ke moto nzambe ekomi ko tumba banguna ekomi ko zikisa ba nde moni batu noso yo landa pe beshole a changer maloba ozomona awa biso toza pona président Félix na nzambe toza pona mutu te puisque mutu atie président Félix ezali nzambe biso to kanisa ke Etienne nda ko zo pouvoir mais Etienne azo ki pouvoir te to ya ko sutuka bo beto abimi azo pouvoir c'est-à-dire nzambe mutu atie yo yeba ke Kabila oyo ko zo pouvoir Kabila to yeba ke te Kabila ya mwana ozo comprendre nzambe ayebi basango basala marche basala te etali biso oyo kina Lubumbashi te lobi kuna na lobi mbulu ezali kuna makasi na Lubumbashi oyo ka yango te oh mais so talibien baluba ba originaire baluba ce sont des baluba lola baluba oya baluba kati bakasaye wana nyonso ba utakuna so tuni histoire bakoyebisa yo na sanga lubangu bakasaye kasai nyonso so kana ngambujima ba utakuna pire baluba wana
mais mobulu ebimi président akaboli neti burkumesa azana commune ya Maluku ahamuluba te oyo azali ahamuluba te apanzi azuika baluba te na ba mandataire baluba baza 5 te bakozala mibale moko Félix azapona muluba te Félix azapona bikolo nos mais kuna na katanga mobulu ebimi babimi si burkumesa yeboida boye esimbite ozomona Félix azali awa ti akovandisa masolo na mboka oyo aza nano yango tozalaki na série ya basango nasi na pesi réponse basala marche basala etali biso te etali mpe tata mokonzi ya ekole te biso tozali mpona bato oyo bazotia mobulu epuis mwana bato bandai azwi pouvoir bitumba na bitumba ozomona kuna na wana oya bapoison bamitambo na bavion bamitambo na nzela azotambola bamitambo koto oyo guerre na basango wana mama aza mpe mutu me nzambe aza na ye ndenge azalaki na baprofete ya kala bamoïse baelia nzambe aza na fati c'est-à-dire masolo eza kitoko tosoutenir tata mokonzi ya ekole yango nalobi monisco oyo il faut quitter RDC soki monisco alungwe na RDC kimi ekokota na RDC. Oui, numéro de téléphone est plus 243 9 91 30 87 77. Plus 243 9 91 30 87 77. C'est passé à lui. Ceux qui peuvent m'en été na komika na chaîne oyo na par semaine na salle émission deux fois ou bien une fois mais ko pesa vraie information oyo ko fungula bino bolunga na biloko ya ba socio balobi Félix asali boye boyoka ki semaine passée makelele na kosenga mama journaliste Sephora bo pesa na tana lo banana muke na place wana ebite so minute sile omoni tozane numéro 1 ya RDC c'est Fachi Beton boyoka ki mubulu elekaki papa moko okwende aye na bengani kabuya papa yoko bengana kabuya na qualité nini muto ache kabuya ezali président de la République azana makoki ya kolobamba Sephora ndengo telembo allez kabuya kite ekosala 2 minutes te toyebisaki batuke muto ache kabuya ezali mokonzi papa okwenda lelo akeiti makambo facha yebisi na oya est-ce qu'aleki suna to pongo yebisi bato omone ndenge kaisi lobi tozaki na muzole na kabuya tolungwe muzole tokenga na yala tozaki na papa moko za kotambola na wakwenda omoni ke toseki tolobi papa oye alobi za aventure ozomona politique il faut que mama Sephora ozocha makelele otamboli na butu ba pesi au moins $20,000 oche na poche bana no bale mais kotoyo ozonyokola bana bato net mwana oyo ya di progrès oyo bakosi na makambo eremi c'est-à-dire abebisi musala esili pona ye akozonga lesute atozolo ba président mususu ya di progrès tomoni elobi ya côté ya Kingabo na moni CG a terminé na permanence bato bazomona c'est-à-dire papa okwenda ayaki na ndenge na ye pona kozwa mbanga na bengani kabuya yoko bengani kabuya zane mutu acheka kabuya ezali fachi yango pe zomona ndeko na biso Jekobe wana toyebi makelele na ipona kozwa kanyaka na ye lokula zwaki omona kia ibisi papa okwenda nini te makamwana etalinga te balobaki samedi bazoya na permanence samedi okoya kobotola permanence eza parti au pouvoir eza na parti au pouvoir eza na bambila na minduki na masasi erreur bakotire puisque c'est ordre yo ozoya po otumba permanence ozoya po oboma bato kuna bakotire yo bazolobonga alobela kabuya oui nazolobela kabuya puisque je suis mutu ya UDPS kabuya aza secrétaire ya pouvoir en place ya UDPS nakoboya ye te. Merci beaucoup. napesa numéro kabuya bimisi apesi azwi balise apesi président de la République babwaki administrateur oui kolobaloba mbango boyebi mwana 12 ans abwaki batutu mandataire pe basi babimaki deux fois awa baburkumestre babimi et assistant na titulaire côté baburkumestre tokangi awa tozozela sikoyo ndambu mais mabe akabuye za marqué ngape nazwi musala te mais nazosalo eza musala oui numéro national PC plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 mon message nanga eza kolobamba mba bocha matoy na télévision tango bokocha boyoka nini mwana 12 ans azali koloba. Merci vraiment ma découverte de comme la super émission. Merci à Bio avec la caméra et la réalisation de la paix. Donc ça maman quand vous êtes des amis comme vous partager avec vos amis massivement activité que vous avez
par mois, c'est vrai, il y a